Moziki emata tina poro ba muziki nanga bofunga bemisu boya samisu te boyoka obike banguna balingi basala ke pona miso ba vérité na bango te mais likambo na moto te ça c'est la sirène na koloba pe na kobimisa. Voilà, à Koloba P, à Kobimisa, nous allons parler aujourd'hui tout sauf rien avec l'archevêque de la presse congolaise Mike Lokamba, tout sala sala, tout fula fula. Tendresse, papa, problème nous anime nande on a biso papi Kader, papi Kader, n'engal voit comment sous papi Mamba Kader oui. Problème nous anime entre Yonaï, mais vous allez qui bien tendresse. Bato bakoyi koloba mais moto afandi ya Mike Lokamba toza bato toyebi secret toyebi makambo pour te fanda ensemble te fanda ngana yo te fanda na papi qu'est-ce qui se passe au fait toki yekina lobi ba clash sur bino batabakisi toi escroc boza escroc et aussi ce qui est plus grave beaucoup sana sope kobela liboma je crois abiso kobela liboma oui obela liboma c'est quoi en fait bon na benda na moko pour répondre pas de problème pour na ramuno ya mingibi va pour ça de vivre ndako moko tona boka maman Jackie Nzongo on a minute on a so ko ba muziki nanga nyoso bana poto nyoso maman Jackie Nzongo na yebi ke ozawana o former click na yo na batu mususu ba bato na soloka boko portenga plainte po bazwa ba vidéo ezapa nanga na ba photo pour l'instant bata ba téléphone nanga vidéo ezate na bombango na ordinateur du so ba pa nanga e bongo ezali epa ya mama ani makwakala na profiter pesa mbote mama ani makwakala mbote na Canada mama Jackie Nzongo nga na zai ko boka teke mama to boka kaka ayebe ke nga pe na mwasa océan akome ko ngana na océan bon mwasa mba na océan atine océan ba photo ya mutakala na ye océan tatine ba photo ya mutakala na bango nga na ye baka na zaki ignorante tangu ba sasa ba bolingo na bango wana nga na bidi ngoso posa ke ko sokola atiki téléphone ye Jackie benga na WhatsApp et sur na hotel ngo boya après et kati na yamba na tito na kati na zui yango maintenant na kati ya téléphone bon na cliquer bonjour mon amour mon cœur nete la bonne vidéo Jackie Nzongo alongoli robe na ningisi sima aningisi mabele akoti na kati ya douche abendi rido na pembe boye azui ko la fongola mko mcha misapi na kati ya biso basi na nzota mama Jackie Nzongo mama Jackie Nzongo c'est mama Jackie Nzongo na France dans la France hein ce qui na cause mama Jackie Nzongo na nzota na bo mwasi oza dembo mo pembeni wana te ngana yedi yango ndeni naïdi yango ndenge nini mama Jackie Nzongo yebe ngana aussi en moi sambal faut même pas c'est pourquoi ndena makambo wana nde na silika kita na kangaki mama lo ba témoin na bazali filo bola kisa azaki na ndaku nanga ona kitambo wana filo bola kisa azaki wana na rigo na benga kutuna mo Jackie Nzongo wana c'est ça désordre tangu na mwana biloko wana pesinga kanda papa sa ko sokola ina ko kitana ki moto binga makona bi filo ko tala kala biloko na moni filo na tana skita mutema na filo na ko katana ki moto binga munoko msibina makolo ngabi tie mama ngana bua kaka ayibi ngana mosa océan bako sa bêtise pona nini océan pour atine pirate atine dora wa yo mo ya ye moko oyo consomera on a ko consommer on consomme sous terre consomme sous terre et puis ça m'a mafuta na moto na vema kangi mutema na zoko kati mutema zo ninga na kaka océan côté papa océan relation les na mama Jackie Nzongo relation ni na boka kaka ngabi même ça relation ni on peut déranger mon connexion na déranger ni bomba mtu na yo moi mama Jackie Nzongo te na pesika des raisons na ba trop c'est trop pesinga kanda na ziba bon mbeli na ko chema landa fila kango tu fila zoka na mbeli wa na chuba océan na réponse à pesinga a pesika des raisons bonsoir ku fa so chuba mbeli wa mais na ki prison après prison na bimana na kaka bo manu ba mibal de mo ni bete na chuba zuat papa na saka zuwa na ngai yiba nga mbona mbali te mbali venze to ko boma ngi ba jena mbali te pona yiba mbala batu te nda moko akili azu chemise na abimi akena tipa manda bimi akili tipa mabso na zanga na kanda na benga mama Jackie Nzongo tia okena ba benga mama Jackie
na ko benga na WhatsApp e bakaki non aza en ligne na benga ko zwanga na audio na ko finga mama Jacquina fingi ko se ko finga ye na bise zelo mona kasamba na appel vidéo amona bise même mosali na kana mbina na panza ki be na vraiment ndako to ko nto na rapide to na panza ngo Maman Jacquine Nzongo moi na tendresse moi na pardon mais celle mabe na ko futer le bloc non mais chaque fin du mois na otindi $500 to suki wana ki muiba belinga pona likambo wana soki Maman Jacquine Nzongo wangani yango kele Maman Jacquine Nzongo lobi ke atina batal ba funa na parquet Maman Jacquine Nzongo yeba anima kwa kala za na ba voice oyo bosolola na ye o lobaki na eboye a garder ba photo wana abondela ngai a publier yango tie asa nango émission te yango wana comme eza voix na yo yango nde okosamba na yango oyokinga mikro koti Maman Jacquine Nzongo nayebi ke eboke no bofunda ngai na yeba mama ani makwakala aza na ba voice oyo bosolai na ye olobi neke tandis aza na video na nga na ba photo na ngai bondolela ngai ye kisa mwana mutema za mwana biso alimbisa ngai za erreur satam takotaki na kofuta ye biloko na kofutela ye biloko na ye olobaki yango yo moko epa ya mama ani makwakala voice wana ezali epi mama ani asatindela ngango esengo na ngango wana donc koto benga moyibi nano yango wana donc ba témoin nga bazali ani makwakala verset chiliza mona ba video wana mais azala nango te mais mwana mwasi wana kosi ke au cadre par lobi que Vincent tu lui as $3,000 voilà mon simple parce que Vincent tu lui as $3,000 ok Vincent tu lui as mona kikaka pour ma ganda l'accès dans sa vidéo Vincent pekisa kinga donc auto wana déjà babenga moyibi wana voilà Excellence Soir Africa avec notre site internet www.excellencesoirafricain.com prend en charge le minerval de quelques enfants et étudiants en RDC et au Cameroun. Notre objectif est de construire une école avec internat pour les orphelins et aussi les enfants dont les parents ont des ressources financières limitées. Merci de soutenir nos projets en achetant nos produits sur www.excellencesoirafrica.com. Nous proposons des cartes postales à moins de $1 par exemple, des t-shirts, des hoodies, des porte-clés et tant d'autres choses à différents prix. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mère Suzanne sur son numéro WhatsApp +44 749 16 40 758 ou envoyer un email à contact@excellencesoirafrica.com. Voilà. Bonjour fidèles internautes, vous qui nous captez à travers les pays, à travers le monde, aimables fidèles internautes. Je vous demanderai tout simplement de rester hyper connectés, de rester branchés sur nos antennes www.africa et Link TV avec votre humble serviteur Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, autrement dit, Monsukisi, le Terminator. Bien bon, aujourd'hui, je suis avec Tendresse Show. Bon, lelo tu aimes tendresse, pourquoi? Tu aimes bien les sous-bouillés. Tendresse habite trop, c'est trop pour nous le battre. Et aujourd'hui déjà nous sommes avec elle au solo là par rapport à ma cambo et les canaux internet. Sans plus tarder, j'aimerais saluer toutes ces personnes qui nous soutiennent particulièrement. Je vois en 520 gigas Jean-Marc Abunda 520 gigas na PCE Bambote na France Kotazali et pourquoi pas na Yolande Malula bon séjour na Katia Kinshasa. Fongolanga déjà à plateau, Peggy Bokele. Je suis avec Tendresse. Bonjour Tendresse. Bonjour Mike Lokamba. Mama et Monsukisi. C'est Tendresse dit bingala sirana moi la moule baloketo pete mbisa kwa tala kaske ko simba to bongolanga bodundango odundango. Bodundango. Eza nini bodundango? Bodundango so ba sala. Ba maboto ba bodundango bodundango. Baduna tu ba sala tu ba raisonner o tu ba linga ba dundanga wala chama belo chama moto zakani oyo ezapo na sepesa ba papa mikolo na ba musique na ba bitetango ko ningisa su te mikolo bomba nanu ya to bombi nanu ba musique na oye musique emata tina poro
ba muziki nanga bo fongola ben miso boya esa miso te boyoka obike banguna balingi basala ke pona miso ba vérité na bango te mais likambo na moto te ça c'est la sirène na koloba pe na kobimisa. Voilà, à Koloba P, à Kobimisa, nous allons parler aujourd'hui tout sauf rien avec l'archevêque de la presse congolaise Mike Lokamba, tout sala sala, tout fula fula. Tendresse, Papa. problème nous anni nande on abisso papi Kader, papi Kader. N'engal lo comment sous papi Mamba Kader oui. Problème nous anni entre Yunaï, mais vous allez qui bien tendresse. Bato bakoki koloba mais moto afandi ya Mike Lokamba toza bato toyebi secret toyebi makambo pour te fanda ensemble te fanda ngana yo te fanda na papi qu'est-ce qui se passe en fait toki kuna lobi ba clash sur bino batabakisi toi ba escroc boza ba escroc et aussi ce qui est plus grave beaucoup sana sope ko bela liboma je crois abisu ko bela liboma oui obela liboma c'est quoi en fait bon na bana na moko pour répondre pas de problème pour na ramuno ya miyibi nga pour ça de vivre ndako moko tona boka maman mo maman Jackie Nzongo o na minute on zo ko sa ba muziki nanga nyoso bana poto nyoso maman Jackie Nzongo na yebi ke ozawana o former click na yo na batu mususu ba o bato na soloka boke portenga plainte po bazwa ba vidéo ezapa nanga na ba photo pour l'instant bata ba téléphone nanga vidéo ezate na bombango na ordinateur du so bazi pa nanga e bongo ezali epa ya mama ani makwakala na profiter na pesa mbote mama ani makwakala mbote na Canada mama Jackie Nzongo nga na zai ko boka tanke mama to boka kaka ayebe ke nga pe na mwasa océan akombe ko ngana na océan bon mwasa mba na océan atine océan ba photo ya mutakala na ye océan atine ba photo ya mutakala na bango nga na yeba ka na zaki ignorante tangu bazasa ba bolingo na bango wana nga na bidi ngoso posa ke ko sokola atiki téléphone ye Jacques benga na WhatsApp et sur na hôtel ngo boya après et kati na yamba na tita na kati na zuango maintenant na kati ya téléphone bon na cliquer bonjour mon amour mon cœur maintenant la bonne vidéo Jackie Nzongo alongoli robe na ningisi sima aningisi mabele akoti na kati ya douche abendi rido na pembe boye azui ko la fongo la mko tia misapi na kati ya biso basi na nzota mama Jackie Nzongo mama Jackie Nzongo c'est mama Jackie Nzongo na France dans la France hein c'est que na cause mama Jackie Nzongo na nzota na bo mwasi oza dembo mo pembeni wana te ngana yedi yango ndeni na yedi yango ndenge nini mama Jackie Nzongo yebeke ngana océan to mo sambal faut mais pour c'est pourquoi ndena makambo wana nde na silika kita na kangaki mama na ba témoin na bazali filo bolakisa azaki na ndako nanga ona kitambo wana filo bolakisa azaki wana na rigo na benga kutuna mo Jackie Nzongo wana c'est ça désordre tangu na mwana biloko wana pesinga kanda papa sa ko sokola ina ko kitana ki moto binga makona bingi filo ko tala kala biloko na moni filo na tanga skitsa mutima nga filo na ko katana ki moto binga munoko muso binga makolo ngabi tie mama nga na bwa kaka ayibi nga moso océan bako sa bêtise pona nini océan po atine pe pirate atine pe adora wa yo mo ya ye moko oyo consomera on a ko consommer on consomme sous terre consomme sous terre et puis ça m'a foué maintenant mafuta na moto na veine na kangi motema na zoko kati motema zo ninga na kaka océan côté papa océan relation des na mama Jackie Nzongo relation ni na mo akayeka ngabi même ça relation ni on ko déranger mo ko nation na déranger li boma mtuna yo moi Jackie Nzongo te na pesika des raisons na ba trop c'est trop pesinga kanda na zimba mon mbeli na ko chama landa ifila kango tu fila zoka na mbeli wa na chuba océan na réponse à pesinga a pesika des raisons bonsoir ko fa so tu ba mbeli wa mais na ki prison après prison na bimana na kaka te ibo manu ba mibale na mo mibale na chuba zuat papa na saka zuwa na ngai yiba nga mboma mobali te mobali venze to ko boma ngo ba jena mobali te ponga yiba mbala batu te nda moko akili azui chemise na abimi akena tipa manda bimi tipa mabso na zang na kanda na benga mama Jackie Nzongo tia okena ba benga mama Jackie na ko benga na WhatsApp e baka ke na aza en ligne na benga ko zwanga na audio na ko finga mama Jackie na fingi
ko se ofinga ye na bise zelo mona kasi na appel vidéo amona bise vraiment mosali na kana mbina na panza ki be na vraiment ndako to commenter ne rapide to na panza ngo maman Jacqueline Nzongo moi na tendresse moi na pardon mais celle mabe na ko foutre le bloc non mais chaque fin du mois na otindelo $500 to suki wana ki muiba belinga pona likambo wana soki maman Jacqueline Nzongo wangani yango kele maman Jacqueline Nzongo lobi ke atina batali to ba funa na parquet maman Jacqueline Nzongo yeba anima kwa kala za na ba voice oyo bosolola na ye oyo lobaki na eboye a garder ba photo wana abondela ngai a publier yango tie asa nango émission te yango wana comme eza voix na yo yango nde okosamba na yango oyo kinga micro koti maman Jacqueline Nzongo nayebi ke bokende bofunda nga bofunda ngai na yeba mama ani makwakala aza na ba voice oyo bosola na ye olobi neke tandis aza na video na nga na ba photo na ngai bondolela ngai ye kisa mwana mutema za mwana biso alimbisa ngai za erreur satom takotaki na kofuta ye biloko na kofutela ye biloko na ye olobaki yango yo moko epa ya mama ani makwakala voice wana ezali et puis mama ani asatindela ngango esengo na ngango wana donc koto benga moyibi nano yango wana donc ba témoin nga bazali ani makwakala version chiliza mona ba video wana mazala nango te mais moi na kosike au cadre pas lobby que Vincent Chiluz a $3000 moi mon simple parce que Vincent Chiluz a $3000 OK Vincent Chiluz a mona kikaka pour ma ngana l'accès na sa vidéo Vincent pekisa kinga donc auto wana déjà babenga moyibi wana voilà Excellence Soir Africa avec notre site internet www.excellencesoirafricain.com prend en charge le minerval de quelques enfants et étudiants en RDC et au Cameroun. Notre objectif est de construire une école avec internat pour les orphelins et aussi les enfants dont les parents ont des ressources financières limitées. Merci de soutenir nos projets en achetant nos produits sur www.excellencesoirafrica.com. Nous proposons des cartes postales à moins de $1 par exemple, des t-shirts, des hoodies, des porte-clés et tant d'autres choses à différents prix. Pour plus de renseignements, merci de contacter Mère Suzanne sur son numéro WhatsApp +44 749 16 40 758 ou envoyer un email à contact@excellencesoirafrica.com.